pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kosala pasi mingi na motema, makambo ya kolelisa bandeko nanga, makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, la famille, kandenge ba yebisaka biso, tambola na yo mokili, omona na yo makambo, tambola mokili, omona ya moto moto, tambola mokili, omona ya somo, tambola penza mokili, omona makambo ya pasi bandeko nanga. Kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na ya somo, kolala na kolamuka na ya sukaina, kolala kolamuka na makambo sur makambo. Ezo sala pasi ya makasi, ezo sala pasi mingi penza na motema. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala, bienvenue na ba onyo so yasika. Kandenge to yeb sarabino, boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Bande konanga lelo oyo toye na makambo ya pasi, toye na makambo ya mawa concernant mama na biso epela. Bande konanga na yebi ebele abatu toyebi mama epela, ebele abatu to sepela kana ndenge mama wana ajuaka, ndenge mama wana amipesa ka, ndenge mama wana salaka na ye makambo na ye. Bande konanga lelo oyo makambo izali makambo ya kosala pasi mingi na motema. Avant de kokota na mozindo la famille et kozala malamu mingi, toya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso yasika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Tokosenga na bino la famille bo s'abonner massivement. Tango bozo sabona kabongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malama ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel arobandotia ka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Botiela ka biso ba j'aime, ba commentaire, biso to sepelaka na ba j'aime na bino, to lingaka pe ba commentaire na bino la famille, ba commentaire na bino nde salaka ke ba vidéo na biso ezalaka mingi recommandé na ndenge moko ya mama ane ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe qui mobile esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge toyebisaka bino batela santé na yo. Soki okobatela santé na yo te, mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te. Yango eza toujours et encore malamu mingi en tant que mutu toyeba ndenge nini ya kobatela ka santé na biso. Good news, bonne nouvelle. Sango ya malamu bandeko nanga concernant Gavcœur. Gavcœur ayena ma solution ya makasi concernant surtout makambo ya kobota parce que makambo ya kobota bandeko nanga yango lelo oyo bamabala ebele eza kokufa na makambo ya kobota la famille yango oyo esalike ba couple mosusu stabilité eza lisusu te. Pourquoi? Parce que mwasi azobota te ekomi kosala mbutu ya makasi na ba couple yango bandeko nanga Gavcœur ayena solution pour na ba femme porteuse. Toyebi ke eza na ba papa ebele o balingaka na bango bana me bazalaka na bango na posa ya mwasi te. Alors Gavcœur aye na ba femme porteuse la famille bakolongolaka maki na yo batie yango na libumu ya mwasi mosusu akumbi zemi mukolo kobota bapesi yo mwana. Eza pe na ba couple mosusu incompatibilité eza ya makasi. Biso moko tomonaka deja na mindele la plupart soki incompatibilité ezali omona bango baluki femme porteuse to bakoki kotia bana na machine kandenge ezalaka omoni bazwi maki ya papa bazwi pe maki ya mama basangisi yango batia yango na machine. Ale bakomi kosala nde nini bakomi kotika bana bakomi kokola na machine wana après 9 mois bakoya kolongola mwana asi akoli. Yango eza ba solution ya makasi na Gavcœur. To soki incompatibilité ezali ya kosala ke na nzela ya normal pa mwasi azwa zemi ya mobali na ye ezate balongolaka maki ya mwasi batie yango na matrice ya maki plutôt ya mobali batie yango na matrice ya maman ya mwasi na ye pour que mwasi akumba zemi. Donc soki boza na besoin penza ya ba information ya makasi concernant makambo oyo bobenga biso na ba numéro oyo bozomona na ba fond de crâne à bino ekozala toujours et encore malamu mingi. Voilà. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire mukolo ya lelo. Toyebi ke boza ebele oyo lelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Quand ndenge tolobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezali pamboli ebele baza lisusu na biso te. Mais soki yo zali nzambe azobomba nzambe azobatela nzambe aza elongo na yo yango bandeko nanga kisongiso yo officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kandenge toyebisaka bino matanga tango yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoya lobi kuna nazokende te. Matange yaka na cadre nango na système nango la famille yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso oyo bakufeli papa tata mwasi mama yaya oncle toye ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. La famille lelo oyo toye na sango ya mama na biso epela toye na sango ya mama na biso Gabriel Bolembu toye na makambo dossier ya ba âge oyo ezoleka na ba réseaux sociaux concernant parce que si la bisalu alobaki ki aza na 47 ans lelo polémique je m'excuse polémique ekomi kokota ya makasi koloba ke non Belvi Kandi autaki koloba awa na théâtre na ye ke non ménopause ebongaka na mobali eza mbwakela asalelaki si la bisalo bandeko nanga lelo oyo tozoya kobeta masolo ya nyonso ka ndenge na yebisaka bino tozoya kolobela nyonso penza tokotika eloko te nyonso tozoya kotia yango na poasa. Bandeko nanga boyebi ke ça fait un bout de temps oyo tomonaka lisusu mama na biso epela te. Depuis ko swana oyo mama epela swana ki na ya Gabi tumba esali mikolo ebele oyo bato ebele tozomona ka mama na biso epela te toyaki kovanda après ka ko swana o baswana ki directement bayaki kobenga biso balobi ndenge za boye mama epela babwakelaki ye mbasu
La famille kande na yebisaka bino keno biso avant to ya kosala ba analyse nalingaka toujours ko se renseigner na makambo oyo ezoleka ezalaka bongo. Équipe na biso oyo ekotaka na mozindo ya kotalela pe ya kolandela makambo nyonso ekendaki sur terrain kolandela bandeko na nga koyeba eza nini dossier eza ndenge nini affaire eza ndenge nini la famille. Ka ndenge boyebi bapesaki biso ba information oyo ezalaki nango sur ya malonga penza te. Information ya malonga longa o ngana moko na lobaka na lingaka toujours nazala na information o nazo linga eza bongo. Bapesaki ba information ya malonga longa te mais ba confirmaki ke non ndenge eza boye mama na biso epela aza na mbasu. Bandeko na place ya maboke bato maboke baza na mitema mabe moko baza na kisi moko ya kosakana te. Soki lelo oyo toomona bato ya maboke bazokufaka c'est vrai kande na lobaka na yebisaka bino toujours ke mutu nyonso azalaka na bitumba famille na ye oyo elandaka ye. Sikoyo ba bitumba wana ya famille ezalaka soki esangani na bitumba ya place ozosala esangani na bitumba ya ba connaissance na bitumba ya ba camarades bitumba wana soki esangani bandeko na nga ezalaka toujours pasi pe mawa eza bongo. Mais na kati ya maboke bandeko na nga yango bomona koswana oyo baoswana soki lelo internet ekomi kozwa ba relève ya koya koloba ya koya kosala ba analyste oyo ezoya kosalaka ba analyse na makambo ya bato ya maboke c'est parce que bango moko bato ya maboke baza premièrement na bolingo te et de deux bango moko bazoboma na bango yango eye kosala keno biso pe ba mama youtubers tozoya kosalela bango ba analyse. La famille ezosala pasi pe mawa ezosala pasi penza ya makasi eza mabiloko mosusu tolobaka moye tobomba eza te nga nalobaka toujours eza na makambo oyo tokoki kobomba eza na makambo mosusu oyo tokotikala na biso kobomba te. Soki tobombi eza lisumu epai ya Nzambe malamu to ya koloba malamu to ya kobetela lisolo malamu to ya kosolola makambo oyo ya mama na biso epela bandeko na nga ezosala pasi lelo oyo ça fait un bout de temps otomonaka lisusu mama epela te toyoyoka ye te azoyokana te toyeba te makambo na ye ya mbasi wana esukeli wapi ezokende pe wapi ezokoma ti wapi kimotema mabe bandeko na nga. Mama epela wana aza mama moko asala na ye ba théâtre azokola aza mama moko te keno azozonga na kibo jeunesse te. Chaque année soki azo célébrer anniversaire na ye akola akaka aza mutu lisusu te keno o ba succès oyo azalaki na ba succès azala lisusu na ba succès wana te eza ka ba chance er mosusu bakoki kobengisa ye na ba théâtre oyo er mosusu babengisi ye kote kuna yango kaka musala komi na ye kosala azalaka lisusu mama oyo na ba succès te. Mais oyo tokomi komona lelo ezosala pasi ya makasi koya kobwakela mama na biso epela mbasu eza makambo moko ezosala pasi penza na motema. Lelo oyo toye komona bandeko na nga na film oyo ya sika ya Belvi Kandi Poutine de l'écriture la patrona alambaki film oyo bandeko na nga alambaki penza na ndenge moko asomo. Bandeko biso nyonso toyaki komona Belvi Kandi azosolola na muchopi bazotonga nani mama na biso top na film Belvi alobi ok d'ailleurs ménopause ebongaka ozala na mobali pour que ayeba ko entretenir yango. Ménopause soki oza na mobali te epesaka kanda esalaka ke mutu akomi kanda tomoni bato ebele baye balobi ke no makambo wana Belvi Kandi abwakeli nde Sila Bisalu jeton. Pourquoi? Parce que ye aza ya kobala aza deuxième femme na libala yango lelo oyo akomi kobwakela Sila Bisalu jeton. La famille totuna nanu tosolola est-ce que mama top azalaka na ndako ya libala biso nyonso toyebi mobala mama top akufa mama top azalaka na ndako ya libala te. Est-ce que mama ebakata
ba couleur azalaka na ndako ya libala aza na ndako ya libala te biso nyonso toyebi yango bien. Mama na biso ce qui encore mama makambo azalaka na ndako ya libala azalaka na ndako ya libala te. Toza na ba mama ebele toko tata ba Irsil Peshanga baza na bandako ya libala baza na bandako ya libala te. Ba mama na biso baza ebele oyo baza na bandako ya libala te. Pourquoi maloba wana eswe bango te eya kokosala kaka mabe epai ya sila bisalu la famille. Donc Belleville ndenge aza wana akoki kosala lisusu filme te. Soki asali filme o akomi kobwakela sila bisalu. Soki asali filme o akomi kobwakela soki nani ba jeton. La famille totika ba makambo wana s'il vous plaît. Ngana lobaka toujours na bandeko na nga mosusu parce que toyebi ke na ba YouTube oyo mutu na mutu akota na dossier na ye. Eza na bato mosusu bakota na bango non parce que nazalaka besoin na famille bota etalanga. Akomi kobeta masolo ya Belleville Kandi. Akomi kofinga bato mosusu na kombo ya Belleville Kandi ata soki Belleville atikala kotinda yete yako ya kofinga. C'est de la même chose avec ba chroniqueuse na ba chroniqueur mosusu. Akoki kovanda non parce que na fongola ki chaîne azana besoin ya ba kuku batala kangai balanda kanga. Akomi na kofinga ka batu na kombo ya sila bisalu. Ata soki sila tinda ka yete yazo ya ka kofinga. Pourquoi? Parce que ba kuku bakanisa ke non mutoyo azalaka mutwa ya sila bisalu to wanda kotala ka ye. Eza bien que la famille. Biso musala na biso soki yo monike na lingaka Belleville na lingaka sila na lingaka Irsil Peshanga eza malamu tombola ba filme ya batu oyo soutenaka ke oyaka na ba réseaux sociaux pona mafinga lelo o soki toye kotala na ba YouTube ba filme ya bandeko na biso oyo to soutenaka bokoya komona ke il y a de ces personnes ba filme na bango ezotambola te ole toyaka kosala ka ba chantage toyaka kosala ka ba rando matakita lelo tofingi oyo lobi kuna tofingi oyo lobi kuna tosali oyo mais kozala malamu to tombola ka ba filme na bango to salela ka bango ba publicité ya malonga to salela ka bango ba publicité ya kosakana te esala kino ba filme na bango etambola parce que soki bino bokomi kosalela ba filme na bango publicité bomona ke batu nyonso bakozala intéressé ya kokende kotala ba filme eza nini bazolobela nini kuna. Mais tandis que ceux qui bino bokozalaka batu o balobaki o to sala boye o na filme kinganja lobaki siko bo pesa guna batu mosusu bakendo tala filme wana to kendo tala to mona balobaki nini siko ya bino ba filme ezotambolaka te ezosungaka te ata mukete la famille lelo oyo kana makambo wana boye kola musaba makambo ba age o mutu kingandi age na yekutu yaza mwana muketo yaki komona awa Yagabi pe ayaki kosala mwa ba interview na ye kan ndenge boyebi Yagabi ayaka Yagabi lelo oyo akomi koloba keno aza leki ya Belleville Kandi aza mukolo bino moko boyebi Yagabi moteme sukaka ye. Pourquoi? Parce que babengaka ye na nini na Belarte mwana na ye pe atikala kokende na Belarte yango motema esukaka Yagabi yango lelo oyo alatela Belleville Kandi kanda. Mais bokotala Yagabi aza mukolo aza mutu lelo te Yagabi asi akola na ye aza mukolo tellement que Yagabi alingaka na ye biswana swana na baninga yango wana siko bino bolandelaka na bino Yagabi te bolandelaka na bino Yagabi te yalingaka na ye biswana swana surtout soki amoni keno batu bazokipe ye te ye azalaka neti Koffi Olomide aolukaka base na place base o ezate ye azolukaka na ye ba base wana penza ezalaka copie ya Yagabi soki amoni ke na kote kuna base na nga ezate akolukango na makasi akolukango na somo nyonso wana ezalaka penza Yagabi la famille ezosalaka pasi eloko kana nazo encourager bandeko na biso nyonso eza ke soki oyebi ke osoutenaka Belleville Kandi tombola ba film ya Belleville soki omoni ke osoutenaka Sila Bisalo tombolaka ba film ya Sila Bisalo soki omoni ke osoutenaka na yo Irsil Peshanga tombolaka ba film ya Irsil Peshanga soki omoni ke otombolaka o apreciaka soki nani tombolaka misala na bango ekozala toujours malamu kozala mutu te ke non o apreciaka mutu kingandi sikoyo komi ko préférer okota na ba réseaux sociaux
pona koya kofinga baninga mosusu ekosunga te pe ekotikala nango kosunga te. Me malamu tombola bafilme na bango ekosala ke makambo ekotambola bien pe ekokende malamu et encore malamu mingi. Voilà. La famille kandenge boyebi chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel eza chaîne oyo toyaka kopesa batoli eza chaîne surtout et encore ya bana nzambe. Bandeko na ngai yango toli kaka toye kopesa. Lelo na ye kopesa toli na bandeko na ngai ya basi. Bandeko nyonso ya basi oyo boolanda nga de partout. Boza ebele oyo bolandaka ngai. S'il vous plaît. Vanité de vanité, tout est vanité. Bako sabino te. Lelo oyo likolo ya bakabelo, lelo oyo likolo ya bilamba, lelo oyo likolo ya ba voyage ya kilikili. Bato ebele bakomi kobosa na ba identité na bango. Bato ebele bakomi kobosa na keno biloko nyonso koleka. Biso toza baleki nzela. Bato ebele bakomi ko se permettre ya kosala makambo nyonso o balingi. Pourquoi? Parce que na monaki camarade nanga kingandi asalaki boye, nga pe soki na sali boye, ekokende boye, ekosala boye pe ekosimba boye. La famille, yo deko ya mwasi ozola kanga na minito yo na yeko senga na yo, soki na nobali te, luka na yo mobali abala. Ka ndenge bauti koyoka awa na uti kosala analyse ya film ya Belvi Kandi concernant makambo oyo alobi ya ménopause sa mobali. Epesaka kanda. Eza makambo eza réalité. Eza na batu mosusu kande na lobaka age ya mwasi ezalaka neti fleur. Bomoni fleur tanto lamukaka na tongo soki bolamuki na tongo bokuti fleur eza ya kufungwama. Mutu nyonso azalaka intéressé na fleur wana. Mutu nyonso zotalela fleur kitoko. Tango tokomaka 12 heures omona fleur wana ekomi kofane mwa mukeme ezaka kitoko. Tango tokomaka na pokwa fleur wana esalaka nini efanaka. Tito lala omona fleur wana ekwei. Yango de ezalaka pe na vie ya mwana mwasi. Tango tokomaka na ba 18 ans ti 25 ans omona ozo briller mutu nyonso azotala yo. Mutu nyonso aza na posa bobimaka bozalaka mwasi na mobali. Ezalaka bongo. Après tango okota na ba 26 ans omona ekozala lisusu mibali nyonso tute keno bakobanda lisusu kolinga yo. Ekozala na bakategori mosusu oyo bakobanda olinga yo, bakategori mosusu oyo bakobanda olingaka yo te. Ezalaka bongo. Omona mibali mosusu balingi yo, mibali mosusu baotalela yo ka mosika. Pourquoi? Parce que okomi kofane. Tango siko tokotaka na ba 30 ans. Okoti déjà na ba 30 ans. Wana déjà bakategori mosusu pe ekomi kokota. Omona ba mibali mosusu ba mibali abatude bakomi kolingaka yo mingi. Ba papa mikolo oyo bazaya kokola nde bakomi kolingaka yo. Ezalaka bongo. Ezalaka mwa pasi omona mutu na ba 30 ans 35 ans beauté eza kaka. Mibali ya génération na ye wana balbando linga ye tango azaki na ba 22 za ba continuer kolinga ye ba bando lingaka ye te. Ezalaka bongo. Sikoyo tokomaka lisusu tango lisusu okokota na ba 35 ans 40 ans c'est fini okomi kofane. Soki nano tikala kobala te yango monaka mibali o bakufela basi nde bakomi kolanda yo nde bakomi kolinga yo. Pourquoi? Parce que tana yo esi la tana yo eza lisusu te. Yango soki nzambe apesi opportunité oza dans le vingtaine d'âge c'est le moment profitaka. Mibali akoya balingi babala yo tika babala. Koloba teke nga naza mwana muke naza nanu besoin na mobali te. Bala ekozala malamu. Tango koti na ndako libala ménopause ezokuta yo kuna na ndako libala ekozala toujours malamu et encore malamu mingi. Voilà. Mwana mwa toli kaka na lingaki na pesa na ndenge moko bien pe na système moko ya kitoko. Bandeko nanga tokomi na mwa suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.